Kinshasa, Angola, bana France, bana Suisse et bana Londres na bossa minute na linga bino mingi. Karina Mwanza yo moi c'est pembe na bikane na o cartonné ba bi ezande ngai na simbelo to ki bonzambe ndeza na kati ya Karina Mwanza moi c'est ya pembe et boza toujours branché na kati ya Prince Ngangu TV bolandaka Karina Mwanza et lelo eza koyinda. Babi lelo ndeza koyinda boloba loba trop. Bana Paris na bosanité boloba ki min lukela biso artère na biso boye ba boye na bino epesa matoi passe tomber na osepelisa bino lelo invité na bino na kati émission na bino l'artiste parle nga na représenter na ngai bino mo boyo kaye na oloba na nga mingi te mais ye nzamba pambola ye amela maloba musala evanda papa na nga bonjour. Bonjour maman Karina Mwanza. Au profiter pour passer comme parce que ba fan baza branché na. Ah oui, aux artistes nabino Papa Joker, ou bobinga les généraux du cinquantenaire, ba musu bazoka moi azara papa azara nani, yeyo na bakalome couché ici, mobala laliawa, ngayo Papa Joker, je crois qu'il na kati ba image, bomona musala oyo Papa Joker asalaka. Tant musu bazeko tuna ezeye tozele ezali ngai. Merci. Bana Suisse, vous avez toujours branché Nabiso et Papa Jonker. D'abord, monier na teni ya. Non, monier na teni moussendité. Bon, mais ça toujours comme on a teni moussend pour ça, bango bien ami, tu peux moi boulu et que ça, mais ça, Papa Jonker, moko boebi, azaka moko monde entier. Papa Jonker, zande ye monier à life. Papa Jonker, dans ça toujours na yoboni moussala. Yo maman Karina Mwanza yo yebi eza musala na biso toza ba cordonnier te toza na ba maçon te toza toujours ba artiste comédien donc Papa Joker na bino o boyebi le général du cinquantenaire donc yeyo ba o bazara branché za na ba chaîne ya YouTube na ba chaîne locale net ba Amen TV ba nan de je crois que bolandaka boyebi Papa Joker le lobe bozomo na Papa Joker pe beaucoup banda kolanda Papa Joker na Prince Ngangu TV. Merci Mimi Lutama moi si ya pembe babi Papa Jonker yeyo. Non c'est là ba remarque ende bo mesana surtout bien ba to vendre la YouTube na ngai nga benga ngo YouTube na ngai. Bo lela ba remarque for Mimi Lutama Papa Jonker yeyo Papa Jonker na zaka kana yo. Bonyo bandeli évolution na ya musala kon anenini. Outa na groupe nini po na ndimite ke na ozaika na ndako na bino omi bimisika na ide Papa Jonker. Ide kokoza na ngome musala pe ba pesa kango. Na ebite so bandela musala na disons carrière na bandela qu'on a tonini na anunini et pour le moment oza wapi. OK oui Papa Joker aza congolais. Papa maman na ye baza ba congolais. Donc na botami na mboka Congo. Et na koli na Congo à part ko tambola par-ci par-là na bandi premièrement art nangai na communauté ya ministère Amen et pas apôtre Léopold Mutombo Kalombo le chandelier que j'ai sali en passant kuna to kendeki to une église locale kaka ba jeune nyonso mais il y a eu ba créaki groupe moko ya théâtre na pasteur Didier Maemba que je sali pasteur Didier Maemba. Il y avait communiqué tout yaki comme Bajen pour se présenter. Alors wanande na bandaki je crois ezana ba année 98 wanando do bandi bon toujours jouer kaka na église. Je crois tout ça la pièce moko oyo ba to bazana na Kishasa série wana po ba musuba epe Kishasa na kimkolo série wana ezali pièce to sala bana maki. Donc biso to sala bana maki o to lakisa ki ke ndenge nini likana ba maki na kati kuna bana bazaki envoûté ba mususu ba bimi na bazemi donc to sala ba réalité ya maki za biso do wana kutu na jouer kina no normal boy to sisi wana to ko sala ba pièce ya ba phénomène Lupemba to sali ba nkema to sali ba bana maki lisusu 2 volume 2 nango volume 1 à volume 2 voilà. Et puis tu évolues, tu avances, tout ça il y a un phénomène qui dit je crois na bana maki 2 voilà tant que comme ici tout ça li pièce moko pour na jouer ce qu'on a tonalité à Papa Joker pièce moko non na jouer na mokonza mboka kintu phénomène kintu dit on a joué en fumu
Alors après wana tu eko sala siko film mususu azanzambe on a joué siko na kombo ya papa Joker oui bandi wana et tu évoluer tu et comment na moment moko boye tard ba programme église bon enfin to bande ko mona biso a distraction et puis bon et yaki groupe ya okufa alors des papa Mathieu Mataille papa sans souci il est pas dans nos pays na église na biso asala groupe na pe na kati église il groupe Shalom lokola ya zali na tante atikaka ndeko bosi boswa na yepe ndeko akufa mulimu nepe mana kimia alors évolution pene zala kité biso groupe na biso zali comme nango pelisa mwinda o pasteur Didier Mayemba azali présent na biso ya papa sans souci bon lokola zali na tante ataki bosi boswa na et comme na moment moko boy apôtre yako décider bino to moni na pelisa mwinda ba jeune mingi ba papa bazala ité mais na oya papa sans souci mikolo bazalaki alors c'est ngai jusqu'au photo sangana tout ça la groupe mo théâtre groupe théâtral d'amen bon côté ba jeune bazali na mo lolendo na bango mikolo pe bando dans les simba ki penzati et ndé après lokolo simba ndé papa sans souci bengai na groupe sans souci kuna ndé nakutaki pièce ya zunguluke wapa papa na biso sans souci alors okay, voilà bon. Ah non kutaki pièce zunguluke na ye na jouaki nganga oyo nakutaki flore bande ko bota te ngamuna yaki na pesa ki mabota banini tutu et tuka et sili ndeto yeko banda siko pièce moko ya je crois yaki 3 épisodes à pamba umela kité et sili o via bima na kombo ya Yangabor azwa na songa fier titre ngo zaka to yebite zaka 3-4 épisodes à pamba to sali sous deuxième ndeto yeko sala siko keba na surprise oyo papa sasi akufaka et kuna nayaki ko jouer ko nazaki non équipe ya scénario script après ayako nomenga directeur artistique titulaire na groupe sans souci yona ba 2010 9 kota 10 pas kufaki na bani wana et anomenga yi tango ba opérer anomanga na mbete hôpital wana katika ya groupe na oui na groupe sans souci anomenga yi azaki na hôpital ba opérer quelque part na Lemba na super. Je crois qu'on a dirigé pendant 2 semaines. Papa Tiki soit Koufi. Donc, on était obligé de continuer. Quelle bonne surprise. Donc, tout en étant directeur artistique, on a décidé de continuer en oti nasuka. Dès que tout ça là qui n'a yémo, tout côté c'est de jouer nasuka. Alors, après lui papa sans souci, tu es jouer ce pièce oh, il y a qui ce idée nanga. Pour nani boy. Donc pièce wana. En tout cas, on dirait papa sans souci attiquer la biso. Tellement la temps on a vendre guinaye. Moi maïe le peu baki c'est la kinga na onga na zaki nango. Nde senga kike na réaliser ce yo pour na nini boy. Oyo pour de chasse na obenga gaire à zéro madia aboma mo ane pour na kwanga za rolia trop ya gaire à zéro na quartier yango. Et après na ko mona ki administration sala ki malamuté nde na se retiraki. Après lui papa sans souci. Tout ça là qui pour l'année niveau en tout cas et ça là qui impacte ma casse t'as sans participation à vie donc ça là qui penya ba ikona ville à Kinshasa et ndenga na se retiraki nake ça là ce groupe na ngai oyo lelo bazobe yango les meilleurs du monde na zongi ce qu'on a chaîne ngana Amen TV ti lelo ndenge ça que tout na pesa na yo lelo maman Karina Mwanzare quoi papa Jonke pas la Suisse vous a toujours na bison branché na kati ya Prince Ngangu TV bo s'abonner ebele massivement na Prince Ngangu TV Prince Ngangu TV na kati ya Prince Ngangu TV beaucoup ta Karina Mwanza ya pembe alobi aopesa makambo sa makambo boya bilo na vanda sa mukili na yo tu na ngulu akufa te bokunda aopola papa Jonker na saka kana yo papa na ngai en tout cas vraiment au memi biso vraiment na kati ya lisolante zo ko bana yo vraiment papa ne na jo na ko récupérer nyoso bima vite en tout cas là vraiment na otika ote naza toujours na yo parce que bana Londres ba Hollande biso papa na ngai pardon nazo pesa na Londres pasteur Joseph Bwana famille Bwana nyonso bamboti na bino ba good morning na bino ya bino yango wana weza artère na bino nayebi ke ozwe ya ebele na kati ya musala ngo bon nayebi te soko zala noka olaki no na eloko te olingo sa musala jamais po panda yo bandi musala na eti lelo yo ozana ba souvenir ebele et na bato nyonso yo travailler na bango ya komona
papa na biso sans souci nde toloba l'artiste ne meurt jamais mais misala na ende ezo compter tina moya lelo et naza na elike que ozwa pe ya ebele pa papa na biso mata sans souci. En tout cas, niveau na yo eza. Oui, merci maman Karina Mwanza na question tuni. Parce que papa Rosa na ban ebele ben moi na zora parna. Voilà. Oui. Ngana yaki na travailler tamula ina papa sans souci mais na zu ebele. Parce que na koloba na salis dans 6 mois. Hein? Premièrement na atinga na yaki na mayele o ya ngai moko na utaki nango. Mais tant na komi c'est que ya mona ki pe mayele zakati nanga. Atingai directeur artistique titulaire déjà na vu déjà fonction. Deuxièmement na kota ina salaire. Zo montara dea na groupe ya munene. Obi eloko mo aloba na nga na hôpital obi joker aux entreprises na ngai. Wana zeno 10 000 petits muke. Azo loba lobi ki bokonzera na âge na ngote. Soko memi ki bo mwana awa na longolio. Yo il faut comprendre ngana ko même ko banga na comprendre ni ba vieux omuna bo moto wani non. Or il faut na comprendre mayele na valeur ya musala. OK. Je crois que papa son souci na habité sur ba président baza ebelé. O bazala ki na moi comportement papa wana. Na zoeba production liboso to sala ki ezalaki ya to sala marche moko ya santé ya sonance. O esangisa même artiste libanda ba yaka ba vie na viso likinga banani ba yaka bebe. Alors ezaka na fikino ba pesa vie caché. Tokeka côté ba sipa yo to vandi apesi biso mbongo chacun azwaki mo enveloppe na ye mais na suka apesi biso conseil na koloba ba kiti na nga liboso oyo ezali na ndao na somba na mbongo unazwa papa dans 6 mois oyo ngai na ezali na groupe sans souci parce que après ye na sali 4 mois nde na longwe mais na koyebiso na tamuke vraiment pona nga na lela liwa ya vie makasi. Mais bande comme ça, ils kolela te parce que niveau yoye na groupe ou mérité sans souci. Atiki la yo place le directeur artistique na groupe nae. Non, c'est que vous a déjà béni. Donc sur le plan artistique et papa na joie et belé yango ngati lelo et sur le plan matériel na tikala vraiment tina ba souvenir. Merci vraiment pour nos quotas là. Tout ça peut battre ouais. Oye na groupe ya sans souci, on vendit pas même 5 mois. Oui. Et après sur ba gradi ya ebele ya lokumu tandis que azala ki pena équipe ancien de sayo bazaki na kate ebele toza poto tanga ba kombo na bango te bazala ki wana mais ake lukaka eloko mo ya mukie o peut-être batu ba mona ke zaki na tina te voilà apesi yango sens donc ya olba ki non papa Mathieu Bisika azali donc moli on est pe mara toujours na kimia parce que abaki c'est là un plus OK c'est bon. Papa na bino ye bo posaka ba question na za wana na lingina kota pe su na mozindo ya musala yango na ebike oza artère munene na Congo disons na monde entier parce que monde entier ozo landa biso e ba yebi yo bazo luka yo donc Karina Mwanza yambio bo na ebike dega bo benga ye mo papa profiter pour pesa numéro na yo OK plus 243 89 73 46 134. Merci numéro na yango le ke bo benga nazo prononcer ngo bien te. Plus 243 plus 243. Oui. 89. 73. Wow. 46 134. Je crois que do moni biso ba on a bino ne saka biso passe 134. 89 73 46 134. Babi ba mayele. Ba mayele bokanga. En tout cas ma bobenga ye moko po en tout cas mamba boezala te ni parayel beaucoup tonka na Prince Ngangu TV. Prince Ngangu TV. Papa na ngai na zaka toujours na yo. Ozomona ba équipe ebele ya musana bino bo sala eza vraiment na ba équipe ya kala. Na équipe ya lobby na ya lelo ezo sa musala nango mais bino siko boza ba pro na kati ya musala o surtout ozo mona siko ba biloko mo bozo leka na ba télé na ba YouTube OK non banda yo banda musala na ya otika osala ta ba buzobosu wana te bisiko vanda ke lobela koni. En tout cas maman premièrement na lobano eza problème d'éducation ko banana ndako oyo uti côté na usine de fabrication ba fabrika yo po ba fufu ba mapa musu omone bimi futi bazo finga moteki njoka boulangerie nde baby saki mapa na yo eza foko boy mama nga na za victime njoka ba kotela ki foko na butu premièrement nanu yango wana éducation
bon biso zo bano toujours tu évoluer na église na ministère amene nazana ba 20 quelques d'âge o ngana umeli na pem na sia makolo apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Donc lelo soki nazana un père de famille nazana mwasi na bana to pete na ngayo na bala officiellement c'est que naza responsable. Bon na yebite ba mususu oyo bazwa parce que ngana yebi art tozana ba éducateur ya masse. Oui. Donc ça te rapporte au une église non selon ndenge tara mutu azui asalelengo ba futela ba minerval. Cela veut dire que jamais la ina kuna ba kelakisa yo buzoba. Tu ba bêtise, ba insanitaire non. Et ça problème il y a éducation. Ngai na umela na amen tu veux pas apôtre buzoba on ko zalate. Il y a batu ba ya ko proposer même ngake non. Papa joke kuna to monyo ko yeba na te to lukelo c'est pas oza limité oza boy. Mais en tout cas na cette discipline tilelo au contraire bande ko mususu ba koma ko luka ba landa ngai. Et ça peut faciliter. Et ça facilité parce que na pona ngai c'est une fierté parce que nazara soki pesa na ngazoleka na télévision il y a même ba passer à l'église mususu bazo benga ngai en tout cas nzamba pambola yo. Tozo landa pièce na yo du début jusqu'à la fin na bana to seki to pamboli nzambe. Toyo qui va bêtise il y a ba comédien mususu soki ba tie pièce ne moi nazo ça papa enlève moi je l'aime pas il est trop impoli. Moi nazolo bana papa bongo. Vraiment. Vous voyez? Donc yangozo monake et pas na biso artiste tu as du mal à inviter même et pas babokilo parce que ako bana ko sekisa banana et pas babokilo na ye ti soki nzela soki ti wapi fortement pona ngai na kanara pe na sati ya tete nzambe imposer ngai parce que ba condition de na koleli na éducation na zanango ngana na okana lobana ni kula mamba yemba na koma militaire. Mais nzambe abi yo loko za mutama buse na ko imposer yo il faut bando ko sekisa batu poso na zaka soda nde par jour bakanga ndolo ndele mbanga na no si nani charger journée mobimba nzambe abi yo Jonas kende ka ko sekisa batu po yeba ke mwana za kanda mukuse loko koleka na Moïse na Eli donc ngara ba olobi na be ka Johnny Kaboya kosa. Alors, dans le monde de théâtre, maman, poto trop, salité trop, toza ba éducateur. Dans la rubrique, on a bien éduqué à travers la comédie, changement de mentalité. On a la tenia basoda, on a la pour la ligne comme soda, ton intimidation. Non, tant que on a tenia basoda, c'est synonyme de discipline. Mboka news est pauvre, ndegenini, armée nango ekozo ngisao nzela. Nous avons changé de mentalité, c'est que éduquer à travers la comédie, cela veut dire nakoki kolobanayo na ndenge moko ya blague, mais na lité ça ni conseil qui. Si peut être kolobana nsusu. Soki yo maman oleko ebisi ndo nazolo bana ba fille minoko solo. Ba fille bebe ba oyina yo. Mais ngai comédien na yebi ndenge ni nakolobana ba fille minoko solo. Hein? Yo oliaka ai mingte ta uzomote monoko na zekolumba sola ai zekolumba sola mukubi monoko zekolumba sa publicité fait de rien déjà mutu tanga yebi keloko ndenge wana abi akosanje kaba ozocha tembe tia loboko na bosala ha surtout na makamba ba masque komia bede esungi biso makasi na sia masque moyo yo ka sola dale ezate yemo ka zoko mimelela na kati ya masque. C'est comment? Masque ata pandémie sili et continuer. Merci vraiment papa langa mitama vraiment mama boeza. Conseil ndenge wana éducation zo kende ete pe mutu amona simanda ko est-ce que papa zo ke makamba lobi za so atiache. Nukuta mabe na zali bobi Muno ko nga zo mbalo ko la sura nya soso boy. Eza ndenge na ngai abimi wana mutu ayoka kate abimi a continuer. Oh biso ba comédien il faut to sensibiliser population même ba konjamboka tuna bana ina ponga na tanga na ine biso te ngana tanga na ine ngana na za mukolo ina ngana tanga na ine université nationale naturelle suni na même mo konjamboka théâtre bandaki na ndenge na bato akala seria ba ya ba pharaon ba nani ba Herode ezalaki nini bakotia na kati amphithéâtre ba bengi salle lokwa to ba théâtre de verdure na biso bino bato bakondiambo bano ba artiste bokoya na ba fait de société makambo ezali koleka neti mikolo to na fachi ayebi makambo ezoleka na bumbu te
ayebi makambo ezoleka na mboko nini na ngama nzote ayebi makambo ezoleka na mampruma yo te po aza su na ntango kokóma kuna te mais yo nde artiste comédie ya ntango ya mampruma yo ya mangama nzo ya maviokele nde ntango kojoue oloba neti le théâtre de chez nous eza lokola bongo donc bazolakisa théâtre de chez nous yo lieba loba nga na nzela komona kosala la mentalité de chez nous ekomi lokola impolitesse wewe balingi batute na mutuka asalira linga kufa meso yo keba na yo kiyanke sans limite donc biso il faut to conscientiser batu wana ele wewa ko bana mokonzi mboka to sali yango soka za mokonzi oyo ayoka mato mibale aba eza comédie mais mama yeme biso ozomona mibali bakomi basi bo conseil nini yo kopesa mutu po ngati bajaro ona lingaka yango te conseil nini yo ukomi pe mobali ukomi kitoko ukomi ko balusana makanisa mibali boy bakomi na kolota yo non ezalaka te lui de finesse akosana ki mamelo bomoni na rôle na ya jouaka tanga kimi akosani maser mais a jouaki te ke yena komi maser lui de finesse lokolo lati tene ba maser ki mamelo simbi na yo non tika basi bata maputa balata makamna mo c'est l'éducation namoni mundele moko bazola kise mikola komi osala succès mbunju mulai bo azala kwa mongol mais aza mongo te le papa de pectoral a 3 enfants Chandelier Ford et je sais pas je connais pas cette famille il y a Ford et le reste donc moi la non papa arrête moi la comme la corriger papa za maele te keba donc Moussa na biso artiste comme to comme là to kolisi na bano ya biso na ko pas exemple moko mama question tourni wana vraiment tikana beta sete na libaya parce que yauli eleki o batata na biso yauli bozoba soko yebilingala te biso bazi bana mobutu naza na yamaka ndeko moko boye mama a dessiner nzoto azusuka pembe atelisi mwana na ngai ye effort aya simbi tatouage ya nikengwa niki aninga yabi ça s'enlève pas ti mwana comprendre que yabi pourquoi tu as beaucoup de tatouages na tuka invité wana zaki mal à l'aise na ndako yo kay non c'est y a rien mais non tu as beaucoup de tatouages pourquoi tu as yeli sur ça papa pourquoi ton ami a des cheveux blancs tout le monde nezi basa biso papa dada ngangu ozo suka pembe za d'original mandefa pembe ya bonya yo za bonya te hotelisi batu na yo boy okomi ko konja mutu okomi ko sika ko tuna anga ba question buso ba boy te ozo piéger nga poso na yebi to sekanga e mbala suka te toza ba éducateur nzo papa joke na ba matanga journaliste moko kaka nde ba confrère na bino na matanga pululu kuna na hôpital mais papa jo ozaka passer ngabi oui na boy ko tuna e na yebi eloko alobaki otobola litoite olinga sukite hotelisa te nini te nasi papa bino kaka bokomisi bana mayele na bimaki litoi nanga batobola te nazonga na ndako na tobola mona so atuninga na banini je suis une star et tant na dictionnaire star so keza nini omona teke o se contredire lobi tango koloba na ye moya to sayo ezate donc en tout cas maman question na yo penje zo singa ba analyse ebele ils ont un devoir à domicile pour na biso réseaux sociaux zateka il faut motaka omoni nani mama babuzo ba moko totala ina ndeko na ngai moko journaliste Guilhem Monzele ndeko moko komi koyoka soni na buzo ba moko to sala to joindre ni moko na to zeki na ba modero ba to joua oh to bana ko yeba teke ba biloko ya YouTube e ko zonga kana ba téléphone mais za ba sanitaire mama okoyoka ngoto kolanda ngoto ko tala yango te yango ba système de mutakalisation komi talebele l'immoralité kosambela langa na kosala yango publicité yo so mona occultiste ya biso que no nga naza occultiste akoloba yango ti mais ozo mona concentré doué propre intelligent mais oyo ndo kaza alinga pe makele te mais biso le loto koma ba chrétien moko ya tapage mais l'image là ne reflète pas la personne oyo azoloba soko moni ngai na boya kosala ba théâtre ya kindoki na tikela vie gauche na spécial mbote sikaza na ba épisode de mila ba long métrage na ye que j'ai salé na boya ko tisa ke no jokenga na zala ko la vie de loin te na zala phénomène te ngai na zana basé na ba faits sociaux
bato balanda na Kinshasa bino pe bokutana na Prince Ngangu koloba te wana nani susu poza mentalité o même otina poto de ozoboya mutu na yoka pamba boye na sele le côté oboyi ngai tala ka moto yo sio mesana mais Prince Ngangu a une nouveauté, un nouveau produit dans un ancien marché YouTube ezaka nango mais na Prince Ngangu TV amemeli bino Papa Joker bolanda nga pe na ba chaîne mususu ya YouTube ezana nango elika leka mais Prince Ngangu ayeli bino pe éducation à travers la comédie. Donc, merci Papa Jonker na garde on bâti la biso élément moko na lombangu vraiment beau se retrouver moi mukie na Prince Ngangu TV parce que na Prince Ngangu TV to ozong sabino toujours ba o ba perda ba mémoire o ba perda nyonso da ba mona ke pona ba se limiter na bona ebisi bino bo s'abonner ebele na Prince Ngangu TV et bo ozong sabino na bino tout bo bungisaki bientôt et très bientôt sur votre chaîne Prince Ngangu TV. Ah, ika na teremi na zeko betela levire makambo ya délivrance lobia. Ah, délivrance ya mama wana. Ah, maman na zena bana na poto tali famille. Ah, santike no? Eh. Musa Nzambe asengi atakiti te nini te lokote. Akenda kaka bola. Bongo yo ulinga ki basala nini? Basenga ye nini? Ah, papa. Modela délivrance ndenge wana tayo moko pete. Wana zeko monela Nzambe. Mutu aye tapo milimu mobima bim. Tala ba ntese ba toki. Ba pameli timu Nzambe apameli. Ali na suka papa di diacre on se que le bintu abi le que le bintu abi papa bintu ndinani ti kama kambo yuzolu bawani makamulinga tuli boke pona yo soki basali muntu délivrance bimpe ne muntu va fila makuta papa il faut t'aimer quand même même bible iluba celui qui mange l'hôtel travaille à l'hôtel ubaluli na baluli wana ujuenze munzu bwa Nzambi ujujila mwaba ko balingala te makamoni ni boyeko muntu yaza kusala na hotela il mange où à l'hôtel celui boso baleko lo batiluba makasi boy yeza kusala n'église akolia wana papa toluba ke koluba na ngai ya chiluba pesa yo mutema pasi ni boso tangu ngai na yeba kaya ozaki toneko so balingala bien na batango na zeko kopanda yo te okomi 2-3 mois ko chiluba koluba na ngai ya chiluba zo pesa yo pasi bonga na ziko kopanda hata biblia lo ba soko ziko lo ba na ziko pala lange muninga ziko yoka tika mutema ya jikundu na comprendre yo nalika munini lukunya na mona kwa pamba ziko botambo baluba tozana nyoso yango na yeba ko shuka wana baluba bukunje na yeba ko shuka wana makambo ezali awe ngwenda papa kende na yo tira biso na yeba ko shuka wana tala papa ukukota lufel nani luanda ka ye ukukota lufel ngai mone tingai na uyebisa pasteur njimwambili nani njimwambili ngai na usala portier kati na donchu lola wana ngai so matala la njimwambili dala kasongo mwemba ju fonction akomi porte parole yo kuma porte parole même chena to nazo banga te uzikolota makambo ze baluki uzikolota na uyebisa papa itala na uyebisa musali anza umoni yo so matala la na uyebisa na kusoma kitatala te yo nde buza kulala fo bufungule
Ok, on va prendre un tableau. So na kiwa. Uzi nani watu na ngai suki na kenda na tableau. Biso na so doza bandi me akata église awa. Yo na tableau boy. Papa, uzi kotala nini? Kotala nini? Kashuka nini? Yo za nani watu na ngai suki za nini? Papa. Yo kama. Lelo eza mukola communiquer te. Pe makambu yo komi wana na kata tableau wana. Vraiment bakomandingi wana nanu yo mo muto komeli okomi yango nanu mabe. Mais ce qu'on doit tableau ozobima nango. Est-ce que izalaka? Izakate. Bino boze nani? Oyo ngana ngina na bimisi likanisi. Papa, ngana muna kalokola. Gero ile kaka na lole. Oyo nzamba bengana na Satan. Akota na nzoto ya muntu moko awo. Mwabeo. Papa. Darangai na kolanda bino te. Oyaki ma prière chez Siri. Boze ko sira nini? Boze ko sira bamvela pe soki bo dériver moto ale. Ba pesa bino. Ngai ne koba ya bino. Bono ngala wana makambo. Oyo nini okomi oyo? Oh, papa. Tika. Yango oyo izalaka nini ezalaka kanko kolwa nini? Makambo. Boli ambango ndenge boze ko ya kuna. $100 ya uzoteka nini awo ya $100? Berije lutiki yabo yo. Papa kusonge mabena siko ebisa. Egise yo. Papa Jacques. Boze ko sama kamona bino ngana siko kipete ayangaye. Bo bimisi mishu. Bo fungo na madusha zolo na Papa Zambe yo zo me mango boy. Oyo za commission oyo zo za makambo. Longa wana. Bokati ngana yiko tika bino. Longa wana papa. Zo longalanga. Et puis oui okomeli. Longa wana. Merci berger. Merci Zambia la Mutana mutana ko sama sana e. Berger mimoni le yo mo kusoki ngana lobi o tatu pesa uchiso muso. Bonjour mama. Bon ndini yo lukinga ite mama. Koma nyoso yango na pende to monyo to. Yo soko eklezia lukaka ngai. Ko ngai nde moto na yaga na yo. Yaki. Bekat on. Obi? Oyo ni na monia. Omoni loko ni. Na moyo ni table bimili banda pona ko mama no komi a papa na ngai. Tarif. Ah wana moni délivrance. Tarif. Mari de nuit, bon, c'est de nuit, c'est de oui, c'est de nuit. Mari de l'huile aussi. $100. On est masque de VS. 80. Oh, pour masque. On est voyage. Masque. Masque de VS. C'est pour masque de VS. Oh, voyage au niveau de nos comédiens, on sait que vous en allez sans retour faire l'IWA. Bientôt et très bientôt sur votre chaîne. Milutama mwasa pembe azolanda biso papa nanga nazongeli yo toujours nayebi ke olobi ya ebele tomona pe baninga msusu to yambie awa alobi ne elote mais oyo olobi vraiment makambo olobi ya pe trop capital papa. Pour naza éducateur maman. Merci papa vraiment mitu ya boto luka bino boza toujours branché na Prince Ngangu TV papa nangai nazaka toujours na bosani yote na ba question nangai. Oui. Oto lo soulever point moko obi ke non ozalaki na eloko te elelo oyo koma responsable enzamba pambolio oriento na nzia malamu obali c'est ko obali kana musala no. Mais oui na début na lobaki que naza menuisier te naza nanite naza ingénieur électricité naza électricité générale mais musala wana en tout cas na sala ngolo wala Blaise Boula le soke yé na facture mais oyo atia déjà c'est un don que Dieu a pesingai que Dieu m'a donné. Yango pe komaki na koma vivre na nazaka na ba activité mnanga mosusu mais et ça là qui ba activité na tika yango nazala siko focaliser na yango parce que na mariage na ngai biso sala ba tapage te parce que c'est un devoir civique et ça le rôle OK ko zo carte na yo le mariage ba sala publicité parce que c'est devoir civique le OK zo passer pour une affaire étrangère na yo donc je kera balaki officiellement et azwa ki assistance lisungi Izaka ndeko commenter ministère la mende bandeko oyo tango baywa ke joker azobala en tout cas vraiment oyo na monaki ba papa Pierronge donc baza ebele ba edi yeli honorable donc baza ki ebele Izaka raté parce que papa joker aza musicien ça na nepona comédie théâtre papa joker c'est pesa ba tout donc le rôle là c'est pile ça biso pe aurait tout ça nini tout c'est pile ça voilà donc merci vraiment papa nanga vraiment mais baza ba pululu te. Donc akei na pululu na ye na ar na ye na nyonso. Donc o azoko minyo kwama, azoko minyo na ye na désert. Ah. Ouais, parce que on est des artistes. Hein? Jackie Chan, a sotaka na immeuble a koyaka. Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger.
Sylvester Stallone aza Sylvester Stallone mutu na mutu aza na action na yo asala bandima ye esala gaza Jackie Chan esala gaza Schwarzenegger esala gaza azala Sylvester Stallone otobenga Rambo so joker azoli menda azoli ya biso temps vraiment loko yo kimi o aleki yo mais siko okotenga ata moko kaka o aleki yo te o azosamusa kitoko o bato pe bandimi en tout cas maman moko azate oh moko azate oyo biyo moko yoka yoka na ebisa yo maman te yoka te maman moko azate parce que yo bimine égoïste oh égoïste par rapport à nini pona ngai bandeko nyonso o basaka musana ba malamu baza mutu moko parce que baza ba meilleur. Merci vraiment on a ambiance ya émission na biso na bosanité balobi mimi lutama mwasi ya pembe opesa makambo arata liba na Suisse akosa babi bo s'abonner ebele na Prince Ngangu TV balobi na Prince Ngangu TV bokuta nde Karina Mwanzaye azopesa makambo na ye na bosanité na pesi ba mbote na ngai ya ebele papa ki mabanza les millions de Switzerland babi mwana Suisse atongo babi akenda na ye poto atumbangulu te po akende poto asane pe succès te po babene no somba ngombe tumba ye na sima eloko te kana manaka na ende akenda poto pe asala succès babi koyeba na eza nango koyeba likambu te ba koyeba me oyebi no likambu te kolinga te sko oyeba no likambu te yeba o nini osala yeba o nini opesa bato papa nanga eza bongo te eza bongo mama nako mako chite no bambote no na 2 personnes pour olobi mingo lenga ta 2 personnes opesa bambote no opesa numéro na yo o nyoso za na posa mpo na yebi ke na minute so ba olanda biso baza branché donc opesa ka numéro na obimaka na plateau na biso olemba ba appel pesa numéro na 2 personnes car merci mama napesi yo mbote mingi matondo pe mingi mbote ya libose pa na yo moko merci napesi wana na mboka France na mele pa ya mama Brigitte Banzuzi mbote na yo bipa yo zwami wope pa ina pesi lisusu mbote kuna na mboka Londres pa ya Joseph Bwana Blaise le Béni maindombe te Béni bisika bozali mbote et bana ya mokili mumba bana Suisse le duc du Japon Olivier Ilonga donc place aux ali Edi Numbi Eva la mala cause à dodo mbote na bino aux artistes na bino papa Joker bo s'abonner na Prince Ngangu TV je crois que boyebi boko se retrouver ba côté mususu to finiment bouton on stop nano ande play tozo kende. Merci bana Suisse bo s'abonner ebele et massivement la carte Prince Ngangu TV babi bisike pesa batu kimia bisike pesa musale pesa ka succès élévation o anzambe non ki batumbelo ngombe esaka na Prince Ngangu TV na bosanité papa nanga Israël ozo sala Karina Mwanza mwasi ya pembe kande bomona na Prince Ngangu TV na pesi papa nanga Israël bambote ebele en tout cas bomanza mapambola na musala malamu na compagnie malamu o apesa biso babi papa azala mutema ofongama aokanga ne mutema te aokanga pe maboko te soko beti porte to fongolela bo s'abonner ebele de bo mona makambo bien na kati ya Prince Ngangu TV po ba élément bo mona mona ba chaîne musuté et to bloqué de abino donc bo kutaka nyos na Prince Ngangu TV na bo sanité mimi nutama na kati ya Suisse ya yo ya mwana mwasi ya qualité na bo sanité mama divine la japonaise mama na Sephora na kati ya Suisse ya yo ya mwana na bo sanité paki mabanza yayo yangwana soki na bwaki libanga o te muteme bonga ngai te balobi respect na mama o aboti Karina Mwanza mwasi ya pembe landu to matunga en tout cas mama na ngana ninga ko mingi yayo yangwana e famille Mwanza mobimba na pesi bino bambote na kati ya Regina na zaki ngamo kote sima na ngai toza na Arnold babi mobali ya Choco Frapa azo cartonner ba image ya bobo kutoka na Prince Ngangu TV na opesa na numéro na teko koyi bango o nyoso za na posta na ya Karina Mwanza bobenga na plus 243 89 660 47 23 plus 243 89 660 47 23 o amoni remarque oza na posa libanga oza na posa solo la benganga na WhatsApp so na posa kota pe masolango benga na WhatsApp to développer masolango babi Prince Ngangu TV ne makambo Prince Ngangu TV makambo opesa makambo babi biloko yango babi onde
Prince Ngangu TV. Oh, nde Prince Ngangu TV. Bon s'abonner et belé en note mobile et choco frappant na carte Prince Ngangu TV. Yayo ya ngwato na hotelema. Et na l'action va sentiment Prince Ngangu TV. Abi Prince Ngangu TV nde yango papa je sais le fait loko moi pour tout ça moi séparation pour etik kabilembo. Yo awa na zeko ebisa bino confinement na awe sili na poto pe sili bino kutu bozaki na avance koleka biso. Alors na yebiti na confinement na zo pesa na ba mabota oyo bazali kozela bayamba mopaya ezali nani ezali bébé bakombo mingi na chaque événement montre la le 25 Noël le 25 nani décembre ba pesi kombo nani Noël na Pâques bébé Pasika bébé Pâques na nini surtout bangala bazaka na bakombo ba semaine samedi bonne année. Alors après confinement bakombo ko za bébé oh bébé confine bébé Covid bébé corona keba mwana abanda ko silika mengai nazo ko proposer ba kombo parce que moni maman zena zemi tango mususu bozo ko luka kombo na ba famille papa jokere là. Alors je stylo na yo hein na place pesa bébé corona talaka ko sa bien te po sasi batu wana ko za ko lekana corona wala ba ole corona o bébé corona oh bébé covid na ba bébé comme corona zo banga obembo te pamba obe bonjour tala bana mkiba zo banga. Alors ngai nazo ko proposer ba kombo moko za biblique hein. C'est très biblique. Couper c'est moi combo tayo kakasoni nanzera aya ko sika baba ndako délivrer combo na ye o combo ya maman na passe sort. Oh soki nani bébé Moindo sorte. O komi ko changer combo lumière. Ngai na ko pesa combo c'est biblique. Na ko bana na combo ya liboso. Tout vidi. Ba Congo ba koloba oh tout vidéo utina tout terre. Censure. Tout vidi, ça veut dire seulement tout vient de Dieu. Vous voyez quoi? On se fait dans côté hein. Bon, bébé diarrhée. Diarrhée pour le thé, vous banga. Oh, berg thé. Diarrhée, ça veut dire tout simplement Dieu a répondu. C'est quoi? Wana thé. Bon, pour na cache oh. Bébé est mort. Et mort à bébé quand même kusete. Éternel est mon rocher. Vous voyez quoi? Bon, on peut se faire dans côté. Bon, je vois bébé dit tout puis. Dit tout puis. Bébé Dieu tout puissant. Alors, Jacques Abino, Papa Joker, restez branchés et abonnez-vous massivement. Comme ça, massivement, c'est le coup ngai na boyebi ke na candidat malheureux na Congo hein. C'est moi massivement, j'ai failli mourir aux élections. Hein? J'ai dit aux mamans maraîchères, votez-moi massivement. Ba maman na bakei na ba bureau de vote bakanisi massivement de kombo na ngai ya vote baluki yango ba votanga te je suis candidat malheureux par erreur. Alors n'allez pas chercher une chaîne qui se nomme massivement, non, la chaîne Prince Ngangu TV. À vous. Merci vraiment voilà qui vraiment papa na biso Jonker a s'appelle Sibiso quand on est autour loba beau voter beau s'abonner massivement na Prince Ngangu TV. À la prochaine. Pesibionne son bote bana Brazza, bana King, Paris, Londres, Suisse, États-Unis, France, Irlande. Na pesibionne son bambote. Oh nyoso ngaka chaîne oh. Prince Ngangu TV. Bo zappe te chaîne ya kaka moko to yebi monde entier. Oh za na posa miel. Oh mona miel émission ya mama Karina Mondiaka ne baka mosi ya pembe. Bo zappe na okutute. Kota kaka na Prince Ngangu TV. Okomona biso nyonso. O ba film makala. O ba film sika. O ba émission. O matia ba passer orozwango wana. Ah, yum to la ba pongo mona lelo sala raté. Lelo sona soko ba kobanda lelo ba pongi wana esili. Na personne là. Kota chaîne oyo. Prince Ngangu TV. O TV yango. Okomona miel rozala. Émission makarna mondial kozala. Papa koba kozala. Mama kalunga kozala. O ngana linga ka buibui akozala. Ah, la bosse était vue de loin, l'émission à Kozala. Si on y a bois canane, pour bateau, tu as la poste sur côté de la chaîne Ngangu TV au Kozoa Bango. Papa, maman, kola la thé. Et l'engé moi si jeune, le kola nga miel, kola la thé, kota kana chaîne oh. Fongola yango. Prince Ngangu TV.
Tongos. Ambonde yango. Boleli Karina Mwanza yeyo. Bosa olala bola mukati. Na bete ba voisin. Toi ba voisin te. Oh, tanga biso mo ko pang. Bana Kin, bana Suisse, bana Paris, bana Londres. Bo traîner bo ndeni. Chaîne na bino yango. Chaîne na bino yango epesa makambo ezo sala Karina Mwanza zala. Oh, bwana posa nini? Ya Prince Ngangu, Prince Ngangu TV yango yo. Prince Ngangu TV makambo. Babi Prince Ngangu TV nemtesa biso to zala. Babi bo s'abonner ebele massivement na kati ya Prince Ngangu TV.